bazali na likuni ya defa na ndimyango lelo mais comment moninga na bino ko rezo ko ya na aéroport parce que mbongo parce qu'il n'y avait pas d'argent. OK, ce qui mbongo ezalaki bango tona na tarmac faire école à total yo fali azalawa héritier Watanabe JDT Mulopwe balé qui a des forts basés belé Kofelomide aussi également Nyokalongo artiste basé belé à mbongo na biso Félix Wazé quand ça pe na biso na Kinshasa déjà bongo nzela yo kangana nza de fa ona okenda ngote na okindela ona te bango ne mabanga non pesa ba message na bango mais non, des fois on mérite bien qu'on a été, des fois on mérite que Baba Yambe le moi na mokete, des fois il faut Yambe avec deux honneurs. Police et télémé tandami wana. Des fois on a chambre na rotana ici nga papa griffe ba musicien balinga ngate. Na ndimiango lelo des fois adaye batika liko yate. Voilà. Posto ki basaki penda ndenga lobake balinga ka été. Des fois on a Corbillard oyo impossible. Il y a un Corbillard. Mais tangu yemo Félix alobi mboga ya kokufa. Mboga ya kokufa. Des fois on va même la Corbillard lokola Corbillard ya mwana muke. Tala, on a bon batté. Si tu vas naître comme à l'émission, voilà. Au moins, on va kunda papa wemba. On va papa wemba. Au moins, on va yamba emene ya taboulay. Nous tumba on va yamba bango. Et c'est nous même ya bayambi. Des fois, attaque comité mon côté d'honneur au parce que il s'improvise. Mais là Nania Yakina Corbia on vit nos alliés parmi bateau bazar comme organisateur ya matanga pour le moment famille biologique bango va poni date na lieu ngana telemi excellence à en danger à moi la musique là des fois Zali patrimoine national. On a deux familles, maintenant c'est l'État qui va décider. On ne refuse pas. Qui sent tout. Papa Wemba. Papa Wemba. Ah oui. Évitons les morts dans Matangaya des femmes. Ok. Parce que bisous la musique. Arrêtez de Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio.
le patron de Business Class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, nous sommes déjà avec Chaka Congo Kolokwanga Tozani Awa, Boibike Aoutaki Cameroun, encore il y a Général des FAO, et voilà, les lots on a bien qui ça déjà. Alors pour le programme, tu voyez Bango Lelo à travers cette grande émission. Voilà, tout petit mot pas à Chaka Congo, bonne santé, aussi à Asbel Nabiso, artiste à danger. Merci. Que te remercier d'abord le gouvernement central et la chef d'État, Papa Nabiso, Premier ministre Sama Lokonde, ministre de la Culture des Arts, Maman Kati, ministre du Tourisme, Papa Modiron Simba. En tout cas, merci na honorable Bini Tunga, na part la marraine, Mandibile, la marraine. Vraiment, merci à la marraine Mandibile. En tout cas, je m'en ai ceux qui étaient des gens qui sonnent. Ceux qui étaient des gens qui sonnent. Parce que les autres parlent, les gars parlent. Sandra Bumba, c'est qui Aningomba, vraiment, Côte Noire. Kogozo, la fuma pour tout le monde, espère en tout cas. Et Michel Love, vraiment, tout soit en bébé. Voilà. Na Cameroun, je vais réclamer qui ces jours-là, beaucoup na Cameroun, même pas Maya Komela, même Pelo Kwakolia, et surtout puis bande comme ça, Siliki Makasi, à ta frère Morote Bimi, Yakopé Sabandoko Bakendaki, pour na robeta matou, il y a moins transport Kakoyo. C'est vraiment ma bonne l'équipe dans mon Cameroun. Bon, vraiment que d'abord merci, que d'abord l'amour. Na pesi conseil Paloukou, conseil Paloukou, merci Pazali. Il a vécu, il a vu ce que j'ai fait. Je crois dans ce continuer à confondre. Il y a un demi que ceux qui font des missions Zalaki, mais non, en tout cas, nous devons soutenir notre gouvernement et Bandi na Premier ministre, la ministre de la Culture des Arts, la ministre du Tourisme, en tout cas, Bakosa la tout. Parce que Moni di Kamango qui a pressé, vraiment de toute façon, mais c'est l'essentiel. J'ai des fois où Azali na Kinshasa wa konne yaki, mais il faut me repéser le mot au sali attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? La vidéo que j'ai expliquée, alors, c'est le bango, parce que l'ambassadeur chargé d'affaires, Mbongo, pour ne pas être à concert. Mais je crois que chargé d'affaires, parce que Mbongo, il y a Serkei, n'a pas Mbomé. Mbongo Azwaki, je crois qu'il y a un peu de gauche droite, il y a un mon biso tout le monde Mbongo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chargé d'affaires est là, Saraki. Alors, éviter qu'il y ait un truc, à ceux qui courent des femmes, ben on va à l'aéroport. On est qui me content en tout cas. Vraiment voyage, je très bien. Très bien en tout cas. Merci à peuple camerounais. Voilà, ça c'est bien encore. Il y a général, les ambitions déjà dans la ville de Kinshasa. Alors moi des arrois, ils ont manqué. Sur ce côté, oui. Matanga je balaté. Ezawapi, Makanda, Awa, Nangiri, Inde 3, Selema ou Bumbu. Chose où on a regretté minga kei. Ok. Des fois on a Corbillard,
impossible. ezalaki nani Corbia nayeba ndenge nini ntango ye moko Félix alobi ke mboka ya kokufa me mboka ya kokufa de fois oboki memi na Corbia lokola Corbia ya mwana moke et pourtant tout ça ba Corbia VIP nani de fois azali VIP ntango so yebaka te même la police bazaka na division moko ya ba polisi bakanga bato ya minene komo nango bosani komo nango ekanga kofi ezaka nini sokopana okoyebi yango okomprendre polisi oyo ekanga bakonzi kaka bibembe bakonzi ekendaka na babengo nini na bacorbia bakonzi moto aza nango badidier service na Kofi, bon, non, on comprend te. Biso bito salambaka, yaya, tala. Oza mo bomba te. Si tu vas neko ma tala émission. Voilà. Au moins ne bakunda papa wemba. Nde bayamba papa wemba. Au moins ne bayamba MNA ya tabulei. Lutumba mone bayamba bango. Et c'est nous bayambi de fao attaque comité moko te wa ke d'honneur parce que il s'improvise. Mais là nani ayaki na Corbia ngobino bozali parmi bato baza comme organisateur ya matanga. Pour le moment je suis en bon terme avec Nabatou surtout. Mais on a émission. J'ai eu des larmes aux yeux. Des fois mérité on est la PC on a été. Tala. Ni vraiment la des fois de pamba. Des fois de munene. Ça c'est vrai. Des fois grand patriote. Et donc ça n'a pas ces musiciens congolais, non, c'est impossible. Na rapport yo mun musicien mo tangela yo mun musicien mun. Et à part bana na mo ba yete même na morgue. Non. Moins de fois azalaki pas de polémique. Azalaki na première montée mais bazalaki na likuna il y a des fois na ndimyango lelo. Mais comment moninga na bino? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ok. Ce qui me bongo ezalaki bango tona na tarmac. Ok. Ngai batu ngati. Mais peut-être ba ndeko la ba report ezaki mo belé ba reporter ba tous la jour il y a enterrement de ba. Papa. Ce qui ngolo biso ngana ba yala ndima. Naibisa yo même un conseil paluku. Nakata vie papa merci parce que moni amour nangai soni toi qui entend la polo moko te la bengi la marraine mandibile il a tinaki mbongo to sali ba polo yo yango to lataki banderole photo même na bouton na zongi na bouton victoire na 23 ans sans sa photo mama mingi oui ça va on y a c'est moment otala yo faire rigola adotala yo faire rigola adotala yo fali azalawa je sais pas sur Azal non un déplacement héritier Watanabe JDT Moulopoe balé qui a des fois basé belé Kofelomide aussi également Nyokalongo artiste basé belé à Mboka na biso Félix basé quand ça peine biso na Kinshasa déjà bongo nzela yo kangana nza des fois on a okenda ngote na okenda on a dit bango ne mabanga bango ne mabanga non pesa ba un message na bango merci merci parle le ngolo mais tu remercie bango wakati mais non des fois on mérite bien qu'on a été des fois on mérite que baba yambe ko la mwana mokete des fois il faut yambe avec deux honneurs ils pas police était les tandami wana ndeba on est baningo basalaka na douala chance nani teombala ozo teombala so azalaki te ceux qui commencent à azalaki te ceux qui comme nani de brondo hein de bronze nani na Berlin na la tarmac to province mbembi de fao mais ceux qui mbongo bimaka Chaka Kongo bazoma Chaka Kongo ta voilà Chaka Kongo mais na lobina biso tala teombala afia nga mabe ah bon afia nga mabe ya bi vieux bakosaka biso non bamise bana bolingo te bana bolingo te bakote okosa bato mais la programme est ndenge programme ndenge ezali sikoyo tokolela defao na imiko Union des musiciens congolais. Il faut que les artistes soutenir Imiko. Ils ont fait tous les Imiko sont fort out
CG Imiko et Basai. Mais quand même, son moni, il y a des salles. Ils ont pas de bisous, ça la boutou, tongo, mi baleka. Ok. Ce que devait bazui, bamaye, ça la wana, batali, maye de komela ki bango. Lelo, te remercier. Ministre Sakiti des Arts, Mama Kati, merci. Te remercier. Ministre Abisso à tourisme, papa Abisso Modéron Simba. Babengi famille. Il y a côté de tata, côté de maman. Bango mo va décider. Babi Koribi le 23. Deuxième mois. Le 23, bakunda ina kisantu. Famille biologique bango va poni date na lieu. Ngala Télémi. Excellence. En danger, à moi la musique là. Évitons les morts dans matanga ya des FAO. Ok. Je côté là parce que bisous la musique là. Même que c'était comme ça. On va connaître qui quitte mais on connaît. Des fois Zali patrimoine national. On a deux familles maintenant c'est l'État qui va décider. On refuse pas qui sent tout. Faut pas me Papa Wemba. Ah oui. Bata bolei, bakeser, banozo tout. Zo balutumba. To sengi intervention ya chef d'État. A intervenir kawana. Parce que boite na matanga wana après to ko mutu ke baluka ki basala ki boye nini boboy. Prévenir c'est guérir. Non, bako kundewa. Mais basale monument ya kitoko na kisantu. C'est pas mauvais. Mais en tout cas, mais on a des sujets à famille, il faut que non, Azali famille naïe. Mais pour le moment, c'est l'État congolais. Moutazu Matanga, il y a des femmes en charge. Famille a ma sécurité, mais on a Excellence Modéro. En tout cas, on a remercié notre transparence naïe. A tchemé libre dans la salle. Tozu gouverneur ya Congo central. Alors bien par contre bongo merci. De toute façon bon, dans 10 jours on va voir des offres finales il y a l'État congolais parce que avec la Covid hein, ngami meleki na ngai ato bidolo to kuna na Congo central kuna butu parce que c'est interdit il y a kuna mutu jouer là. OK. Voilà un mot na bandeko sur bata la biso à ce moment message ya suka ezani mpona bango message ya suka zoa CG ya mais yo style ça veut to zoa CG voilà message ya suka mise congolais. Merci au hommage à des femmes on a remercié mingi. Bon, l'essentiel c'est fait. Sandra Bumba, l'essentiel c'est fait. Mira Kemina Bouvé, Papi Meibelang. Ah, apôtre Valentin Kachis, vraiment pour le baki mingi ngana obo et bobo. Na ebi que soutien des alliés. Vraiment, merci mingina. La marraine, Mandibile, merci. Ni n'était pas yo n'était mis salité na Cameroun. Vraiment, bah mise congolais, organisons-nous. Attends-moi 15 totia loi tout imiko, mise au continent a été tout qui est parce que au cas où mise à Zolata et là bas lati $500, $1000. Nous pas on a fait d'accord. Je dis quand comme ngada tout le monde la passe. Vraiment rendez-vous. Nous faisons un téléphone 00243 81 657 0958 ou 00243 9 92 30 43 40. Puis toujours l'assemblée aux Anango, vraiment Aningomba côté noir aux Anango, la sengi Amouli Mabassa. Ah Amouli Mabassa, mutu des fois on fait un peu mieux. Amouli Mabassa. Tolingi vraiment va soutenir famille à des FAO. Si toi musicien naïe, pas mon laqué, il était mais en tout cas la pression. Exposition ils en ont plus. Non, voilà nous c'est la communiqué final. Merci voilà tous CG awa tous années awa Imiko. Union des musiciens congolais. Ah, donc voilà, tous années CG, Banobata la Bisso, il y a Moutouya, et ça comme message ligne regroupé sur la Banobata la Bisso, plus na musiciens congolais, diaspora, na Bandeko, Zolé la général des femmes. Bon, et là on a olobaka que il faut que le général des FAO, Azali, artiste Mounene.
omoni soko rumba na biso ekoti na décembre oyo akufi na patrimoine immatériel ya humanité. Donc yé a contribué makasi. Donc a contribué makasi pour rumba na biso ekoti. Parce que na landa mingi na ba émission tango azoloba bazotuna question balobi mais ndenge nini ozokota penza na jeté o bando sala pika mwa ba afro congo lokola ba inosbi abi bango basala na bango mengaka na rumba ozomona. Donc mboka na biso il faut reconnaître grandeur ya mutu wana, donc ya artiste wana na yango tosengaki na mikando tokotisaki tolobaki ba décorer. Ozomona. Donc ordre national ya ba héros Kabila Lumumba, voilà. Donc ba décorer. Ozomona. Yango na kamwa regret na biso eza muke. Hein? Na tango balobi famille balobi faut ba kendo kundaye na ba Congo. Parce que au moins soko balobi ba kendo kundaye na ba Congo, na Congo central. Et kosenga na ndenge tosenga ki ba décorer, il faut ko faire déplacer chancelier. Okay. Et puis chancelier tango akenda na équipe na ya munene. Donc dépenses belé. Et puis gouvernement a kosuka quelque part. Bon loko la volonté, soko to nito c'est la volonté à famille. Vous comprenez? Et ko sala que oyo ekotika la likolo wana. Il faut famille à suppléer yango. Na ebité so ko suppléer yango. Yango siko na zolinga batala eloko wana très bien. Hein? Omoni Kester. Yo kanisi ba réclama ki ba kunena na banu. Hein? Ndeto tsholoba. Ba papa Wemba, na bandeko mususu ba Lutumba, ba réclama ki ba kunena na nini na mboka na bango. Mais ba moni que il faut bazala awa. Ndenge chaka Kongo utaki oloba bakoki kokunda ye awa me basaili monument moko munene kuna na Kisantu. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous, derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Zomona basele monument moko munene comme ça batu soko to komi na anniversaire ya liwana e bazoya au se recueillir place wana. Donc awa nazo profiter pe pour remercier batu oyo bazako bunda makasi ko ba honorer artiste na biso, hein? Nazako remercier ministre na biso ya culture. Voilà. Hein, Mama Catherine azako bunda makasi. Ozomona autaki
na convalescence na ye mais tango outi na convalescence olia pema mais alobi il faut tirer la main dans la pâte. Naza ko remercier awa ministre Modero yebe a s'impliquer makasi pour na makambo yo réussir et puis Modero pe aza moko ya terroir donc ya Congo central. Donc en dehors na bango ezana bandeko ebele tout autour wana oyo bazosa ba sacrifice makasi banekong non même ata na niveau ya ministère ya culture ya okomona mutu lokola directeur ya cabinet ya ministre aza kobunda makasi hein okomona ba conseiller culturel ba conseiller financier bango nyonso wana bazobunda makasi omoni ba frais bimité okomona ba sacrifice ezosala wana donc omona mutu chelo boko na poche na yo ozomona juste pour honorer l'artiste donc yango wana naza kosenga bandeko na biso ba artiste eloko esalaki nga pasi na aéroport yango wana komona ke bandeko na biso ba artiste bazalaki vraiment mobilisé te po baya ko honorer muninga na bango. Donc je regrette amèrement. Je regrette amèrement. Mais okomona tango tokoma mukolo ya enterrement okomona batu babimi. Tango na TV, si bon ba caméra. Bango ya caméra. Tango ça bakisana no. Tango ni makanzawa. Oh, biso atambongo ba musicien batambongo. Ba yana suma ba betela muninga. Bana ba suma pe. Bana ba relation minene. Tala batanga za ya defao. Et moi c'est calme. Et le côté musique nous avons coupi grand musicien. Merci tous à payer Mbala tous années awa. Tu as Théo Mbala, Yambala Zana Bissawa. Théo Mbala. Bando Batal Bamonio le sous le lot. Grand animateur Obi Soki Nathalie na Zongi Sima Côte d'Ivoire. Concert au Beta, je sais pas si nous la bongo au tir au Beta en sous la vie. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, au Kaka Menazo Mona Bensime Zante pour mes athées. Ouais, biso ne toza boye tozotika makamunyo so epa ya président na biso tozotika makamunyo so pas vice président ya Imiko Vechaka Congo na secrétaire. En tout cas, viens on a bonne église. Oui, a été sabné le moment tout à l'heure. Ngala manda osilikele. Mais viens comment se fait-il boye mais tant on a vendiné na comprendre za katine. OK. En plus ne Congo donc gaza na souci pena ya ba artiste ya Congo central. Voilà. Hollanda. Biso za ana makanza to fandi awa to zolela ka vient na biso. Et déroulement en tant que est-ce que vous kende comme il faut bien aux hommes moi désarroi les pour artistes il y a miné ne balela bango mais il y a des fois c'est comme si moi négligent les quelque part n'évite ce bino moko désarroi nous autres 6 années nous autres na bino bien ezali par rapport il y a l'état na bisonné moi baby eza koto na kati na bango non en tout cas ngai lo mona koloba déroulement pas na bisoté bisoto na président Matambongo lobi a podium a babilo gonyo so eza président Matambongo lobi ouais tozana ba membre d'honneur nyoso zo mona ya Big Star vous comprenez Margot yebi donc nga naza pena minga loba nga za ka mbolo déroulement bisoto voyager to l'aéroport ni frais d'émission mais to ka ba msuso ba voyager ba pesa ba frais d'émission je sais pas tant capo des fois kufi on va citer bon je sais pas ya on va Vechaka ba loba to lali pena wana titongo tellement nga besoin de ta vie yaka etier vous comprenez vous avez une improvisation ça jour wana tant que vous ko d'accord bien et ça fait plaisir kwenda mayaya yuvula kaba kwenda kutu kwende général de fao tu yala nkwala tukizika Yambala kwenda mayaya yuvula kaba kwenda kutu kwende Chaka Congo tu yala nkwala tukizika général de fao tu yala nkwala bayaye damona na kangai cercueil wana. OK voilà pour na enterrement grand baloba chango na Kisantu Congo central décision de bino bana naye bozo penser na nini est-ce que vous êtes d'accord na ngoto to zana vina biso to mona gata na nécropole on devait dire tout au monde via zana biso azala vie mo gentil na ba journaliste vie mo gentil na ba artiste alors n'habité celui bino pe bwana moi dit par rapport à enterrement na Kisantu c'est un mal mbolo oui malgré tout je suis chef d'orchestre mais mbolo wana ko makamba
famille na gouvernement donc te mbala mbolo donc ako décider te na place à famille général aza oyo awanda ko la samson nga au vivre tout ça on a te pona désordre na matanga na ye biso problème na biso ezali bache la biso ga podium to s'exprimer to bimisa oyo ya tikeli biso po to na studio disque na biso to makalate c'est stylé déjà na ba clip to sali comprendre. Voilà, merci. Numéro de téléphone, ça bébé à Bandego Peba Benga. Oui, 089 52 74 925. Plus 243 89 52 74 925. Ils ont écrit dans mon général dans l'inga mingi yambala. Bakiongo de belé. Bayala bakato banganilu yambula yango moni yango na sali wana mais osko na sa mikolo o na sali o. Kwenda mayaya yovola kaba kwenda kutu kwende. Général de fa tu yala nkwala tukizika. Yambala tu yala nkwala. Donc moni place to kendaka moni via kufit on a un message joué dans la katia et ça la disque donc abana oyem mango toro message na nini na katia wana message ezake soki to yebi place to kendaka place to kufi bamsu ba loba te na okete batamite mabe ba loba ngalo kenda ngate olanda wenda ba kwenda bayaya yufula kaba kwenda kutu kwende non bayaya botuna bato bakendaka so bakendaka wapi te yombala tu yala nkwala tukizika général tu yala nkwala bayaye. Merci beaucoup Yambala. Artiste, un mot par rapport à disparition, il y a Vietnam sur le général des FAO aussi très bientôt là le 23 déjà enterrement pour d'enfants la biso et surtout plus qui sentent on a bano bata la biso et ça la biso ouais et Zara que non tout ça là bas tout ça n'a pas si artistes congolais font balaxi ben une grande vie ah tout ça qui dans Cameroun biso dans Cameroun tout y qui lobby ah ouais tout ça dans Cameroun tout y qui lobby ouais tout y qui lobby déjà mon adé y a vie tout le monde est quand à l'aéroport, tout le monde qui Séguin, tout le monde qui Julie qui Benz, tout le monde qui Rio, tout le monde qui Gidel, tout le monde qui Mosaka, tout le monde qui na Mutunabiso, na Mutawera, puis Roger. Tout le monde est là. Ouais, d'abord, on a dit bon, on a évité quoi. On a mon artiste congolais, on s'est dit que la vie est quittée. Mais pas besoin que général de fois là, Tchabango, Bandali, défabillement, Manguerengé. Bon, on a vu Adolphe Toro, on est dans la cinquantaine. Ouais, venant Adolphe Domingue, N'Tamba Pambola, vraiment, on a pu petit avier. On a pu petit avier, on a vu dans la savane, on a vu dans la Pichou, on a vu belle wana na mona be papi ba yaki wana na mona junior na mona be beli ba yaki wana vraiment ba ministère congolais ba yaki te mais ça dit vraiment pas ça bossa ni kenan général d'effort là tia bango ni wera ni nani o nani mais JB merci vraiment pour yaki te ba tinda ba tuna e wera patini puis Roger déjà ça là merci vraiment Patinda et puis Roger merci Patinda et puis Roger bien présent c'est ça la bien ben JB mpena été ben tini maman 5 personnes pour comprendre que non on a fait naïe on se comprend mais mutuma tini mutuka moko mais ils allons maman ils allont makambu liwa général des forces aux nzambe merci tous les bata mokili nzambe peka battre la bango biso ba artiste général des forces Big Star gouvernement tika bisoté ba o ba osala matanga na coin na bango ba bakena Big Star za na ngiri ba o ba na victoire bana lemba bata wapi partout Big Star dans la ngere au moni président Chaka Congo artiste à danger baza wana biso to kufana ye to on est toujours elongo on se comprend merci vraiment o batiki biso te ba o ba yete nzamba batela ba encore grand-père pas quitté via Kofi na ngomba grand-père mais to moni était Kofi Lomide donc ayete l'artiste va belé ba yete mais au kangami kana wenge pourquoi ba o ba yete eka wenge te wenge pe ajibe zalit on se comprend ben si batindi batuna e ba ye to moni ba ve ba ye ba chef ba ye on se comprend mais c'est que tu as allé à l'aéroport
Vous comprenez? Les hommes ont biso. Mais ce bango bayete. Général des fois d'artiste moi qui rancunier a finga rabatu ta tonga rabata papa moko papa bono boboto. Vous comprenez? Ba o bayete ya kaka ke bayeba ke non un jour bango pe et ko la bango. Vous comprenez? Ba tu peux pas regarder général des fois atiki Bing Star. Bah on soutenir Bing Star, on soutenir sous Bing Star, c'est Nasuka. Voilà, bon, d'accord, bien, il faut y bon, en général, des fois, les artistes qui sont tout caractère, les artistes, il y a monde entier. Vous comprenez? Les artistes qui sont tout est, ils vont couper Awa, ils vont couper na Kenya, ils vont couper na Cameroun, ils vont couper Wapi. Vous comprenez? Artistes congolais, les artistes qui sont tout est. Vous comprenez? Bah tu les Awa, les artistes Kinshasa. Bala qui sont occupés, bah y a pe awa na Kinshasa, bah la général des FAO, les artistes congolais, les batu nyonso ya vie. On se comprend. Et ça que non te ba kunde kana Kisantu. Non, ba ko kunde pe na Kinshasa, ba ko kunde pe na Kisantu. Deuxième le gouvernement faut loba. Puisque ça va ministère Congo ba ministère simple soda mulongo. Merci. Donc merci vraiment. Merci. Voilà, tous appels na mission moko tous années awa ya bana OK. Voilà, tous années awa. Nous se présenter dans la biso, le sous na OP et ça va bien. Merci beaucoup en tout cas, comme on a épine Denzo le passa épine Nzobé musicien à papa de Tumba pendant plusieurs heures longtemps. Si totika qui est car matanga o eza pasi comme on a tous matanga boye soyaka ba leader bazo kende ba solo ba musicien hein ba artiste pena ba grand chanteur ba yembi donc oyemba o ba yembi koyemba solo mokolo akokufa kake kobeta ya defo balobela kabato maloba na ya suka moto na yo pe bakamata basala monima soki bapaya bayebisa bango sango. Donc c'est ça. Batia ba monument ya bato bazoko kele basali fierté biso lelo so tuza koyemba pe tuza kolanda lokolo po bango basala ki ata ba vie bazwi mbongo te lelo génération ezoko siki na ba honneur tuza komona ndena yoki baninga musu baloya ba vie chaque année baloya za ko za pasi ya komona ke bato ba général des FAO eza matanga to yebuye ngana ye awa lelo awa naza awa na veni na bakanza awa bangiringiri namoni kimia donc eloko eza te sa instrument eloko eza te vraiment eza kitoko te toza na babrasserie ya minene basponsor ebele ezali awa na mboka oyo vraiment matanga ezala na kwe moko te matanga ya général eza matanga oyo aza général tout d'abord donc fo awa na bakanza aboya buta instrument awa sponsor nyonso oyo ezalaka na mboka na bokotanga bakombo mpona bapiblicité mais eza oyo nyonso ezalaka tokotanga mpe kaka bralma bra congo nyonso esenge ezala boyebotie bapodium na bino bosepelisi mpe bato baministre baya balela général nde tolela baministre nyonso donc matanga oyo eza mpena tosu comprendre te eza ndenge nini ezalaka te vraiment eza pasi donc eloko na kosenga na gouvernement bolandela eloko oyo vraiment bolandela matanga oyo ya général ekoleka boye te inaperçu boye donc il faut ezala na bapete wana ekokwea boye te fo ntango ezokende fo mpena likambo ezala donc fo ngiringiri awa bana ngiringiri bana ya bandal bana donc tout kisasa makini mobimba bayaka bakanisa bayaka bamona vivaka makambo mosusu awa baambiance so bofilme omona tozolela kaka naye kuta bato bazolela me ambiance eza te bango balelaka bango na baloyembo na bango banzembo na basali bachef d'œuvre bango basali bachef d'œuvre banzembo etikali ndenge azala na eza te mais atikali ti génération ya bano tokobotaka bakoko bakoyaka atikali déjà ntango tozosala monument mais atikali mpe na monument oyo ezotambola mpe ezoloba ezali alors faut tobeta yango bato bamonaka toza kobeta bapodium etelemi awa bosala effort bolelaka baministère tolelaka bagrand prêtre boye te baza bagrand tokolelaka bango boye te eza soni eza pasi. Voilà, en tout cas c'est regrettable, les livres vraiment makasi. Tout le monde a grand bakufa, bopesa bango ba honneur moko, bo sala pe ben loge minene. En tout cas na oya général des FAO, tozo comme moi, pourquoi zo le kaboy, pourquoi zo s'est passé boy.
matanga esika eza ezoyebana te matanga toye awa na ngambu ya ngiringiri ni instrument podium eza te normal malili bamusicien baza te tandis que tomona ya baemene ya kongo lozoso tomona ya bapapa wemba tomona ya bamusicien ebele bainstrument ezalaki toujours wana mpona kolela oyo azalaki ya bango donc tozokamwa et ça fait très mal bakonza mboka s'il faut vraiment bosala quelque chose mpona kolela général de fois il faut bosala yango mpo azalaki moto moko bien il y a aucun artiste na mboka Congo abandaki kosolola malamu lokola général de fois aza te nayebi te so na okosala bandeko baotala biso bayebi général de fois moto moko bien alors nzambe abomba ye pa ye wapi azali alors décision famille bazwi mpona lisanto nzambe asunga soki bakonza mboka bakotya mpe ide wana pour ke ve na biso susi eza ke akundama awa na nécropole so bakundi ye kuna ezala mie po mwa tour toleki wana totali mwa vie mwa flair et ça va bien en tout cas tokutani mala nsima si Dieu nous protège. Bye bye, merci. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.